toute la communauté. Dorcas Boloko Koko Abino Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout n'a pas question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau, bozo, un tampon. Ndoute comme il y a une exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo moni mapeka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Lipeka na nga ngoyo. Yangoyo, bomone komi. Oh mapeka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bomona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, mutabongi nisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Nalanga na nduta. Yango nduta langa nyo eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro nanga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bungate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Comme biso na ba to chechoko, metane esila, ba noir eze sila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboizate. Maramboiza. Ngana sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non ko bon mo le ko am kongo na nga. O moni. Bon mona, dans na ko sabine le moko te ngaye yo. Ngaye oka boloko na bino ngaye oka. Donc ngaye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu Mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndoto tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge te. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, allô, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Boloko officiel, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci d'être là, merci de partager et surtout merci de commenter. Voilà, Dorcas Boloko et Bino Bolingara Mingi, Baba Kuku ya monde entier, na bengi Bino, Baero na Baeroyune, na Jourmi Chabani. Na bengi pe bino, boya to liker, boya to partager, boya to commenter, voilà. Merci à Sam Coucou, les nécessaires, Motememe Coucou, merci à Mazozona Indo, merci na batutu au balingaranga, un grand merci na batutu au baportakanga na cœur na bango, basouté na rabolo koko, moralement, physiquement, financièrement, en tout cas, esquivez. Je vous dis merci, merci, merci. Mingi Pay a trop. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Et partagez notre vidéo. En tout cas, likambo yo ezaro continue. Na butu alelo et les sous encore plus grave et peli moto. D'abord, avant de commencer, na rubenda na Karine ya madomato ya Karine Silama. Surtout na kombo ya Babakouk. Silama penza Karine, please. Yo manka sila ba respect ebele. Ebele. O finga biso Babakouk. Totikala oza problème na yote. Donc, affaire na yo na Jérémie. Problème na yo na Jérémie. Kolati sango Abakouk te, kolati sango sila te. Wana na benjo matoi. Soro linga to zonga ndenge to zalaka Karine to zonga pona sepeliso parce que muto bango azate yagola era yé to ngai er na yé to Sandrine TV era yé aye to nom de Sila to za ba journaliste soto moni marambweza si foro loba o pa moni ka to para Jérémie azu para Jérémie ezo engagé ka mutuye moko
Mais keba kolobake na moni bino ba yo abakuka camarade no. Eh yo Karine. Yo manka biso ba respect trop hein. Celui-ci là se permettra qu'on soit jouer na kata SB parce que si la problématique té. Parce qu'elle n'est pas problématique. Bato bazo tindara bino muto azo tindara yo ma chérie. Ako sao. Azo conduire yo na maman na erreur, tu vas regretter plus tard. Keba na kombo ya Abakouk. Ça la délire no sana Jérémy. Loba maramuna yo ozo nango problème na yo na Jérémy. Abakouk n'a rien à voir na dossier na bino. Abakouk tozalara oui ba communicateur ya si là. Mais soto moni actualité mo reza na marché si faut oya qu'on soit par ya muto olingi ozui par. C'est comme si que son nga na vu na part à Jérémy, c'est pas dire que tout le monde boya bozo par à Jérémy. Et Abatumsu ba sa ba Abakouk mais bozo par na yo. Donc ne mélangez pas les choses que Abakouk a vendu na ye. Abakouk a un problème na mutute, toi tu es là, oye yo wana na dossier na Jérémy, surtout ba Abakouk. Ba Abakouk ba sani. Abakouk m'dagena autre songi entre yo na Jérémy. Et on connaît qu'il n'a nganga. Quand on reluka Jérémy, ti baby to que yo ki reluka mutu. Mais mu baby to que mutu ana mo yo luke zate. Karine, nakoya na ba voice ma chérie. Jusque là non c'est réservé hein. Nakoya na ba voice batu ba yoka. Bino bo luka ka Jérémy. Jérémy na rolmela bino. Jérémy azam nini nzete o Moïse Simba kiti. Nyoko amelaka ba nyoka faro ne Jérémy. Bino boye bakate. Bino boye ke no luka mutu. Mais mutu na boye ke no luka bo kuta zaka plus fort. Et puis c'est bino ba retour que au lieu boya roloba na réseau. O sa vidéo so bake. Betela batuli solo ya solo. Loba maramba so ko kota mamokute yondo ina maramba lokuta na réseau. Yo Karine. Et puis, on a dossier le kuta, on va mélanger, on l'a qui va Abakouk. Attention, hein. Attention, je te dis. Na combo ya Abakouk te, na combo pe ya filate. Faites de lire bien, yaya. Yo manka fila ba respect trop. Abakouk boyebi. A manka fila trop moi so. Mais fila na moté mani ya boyaya. Azongi sa si me pa ye, on joue encore na SB. Donc, fila ma efi kozali, mais la ma ya pi yo lala. Karine, il a la peine fila ma place aux arts. Mais la peine ma epio. Si mano wane ebelo leki mutute. O leki pe batu na rolobate. Donc yara bo finga na Jérémy. Bino na bino yo mo okoti nda kwa ngongo ko luka muto a muninga. Okuti siko muninga na makasi ko leko. Et puis sur ba retour, o na télévision ba o na ba réseau ba ni Jérémy Jérémy songi aton arayo je te lobe loro yo kenda ko kananda kwa nganga. Ti yo ye ba ke soi disant c'est nganga na yo que Jérémy a yibo makolo e ba ke ondeni. Ça c'est la question que moi je te pose. O ye ba ki ndengeni que Jérémy a yibo makolo. E ba ke ondeni. Po mutakanga mutu ndoki muto kaka peza ndoki. Yo kenda koluka ni na ndako nganga po yeba ke Jérémy akaibi makolo. Ah. On est loko kenda koluka. Na moya na petit exemple batebele a cher ami. Hier, na petit exemple batoué, na tangeli bino ba kombo ya batu nyonso. On batu nyonso Jérémy ba makolo te. Ba Pierron Dombasi ba Marika bongo Jérémy ba bango te. Karine est spécial, les gouma kasa au Jérémy Faïba. Liko na Karine oza nini o Jérémy on vandi la rotongo midi pourquoi pas ton arao. Tout ça la penza pembe la ndenga mabete. Karine vient nous expliquer on dit na nini. O Jérémy on faut vendre banda tongo ti pourquoi Jérémy ton arayo. Batonga muto amoni muto moni kaleki. Karine yo leki Jérémy te so Jérémy na ebite ko banda lobi na be so Jérémy a vandi atongi yo Karine nga de orchestre no finga Jérémy parce que niveau Jérémy on a yo zana beaucoup qualité. Jérémy peut jamais a vandi na kata kiti na ye aya ko tonga yo jamais parce que la minute où Jérémy a fixé o yo ana ngote à quoi faire yo tonga o.
Tout ça pourquoi? Parce que boza wana makasi na ko salir ba réputation ya baninga. Boza makasi na ko ya ko détruire baninga. Ko détruire misala baninga batu ba mona muninga mutu mabe. Campagne obo bandi na Jérémie, eza même campagne obo bandaki na sila na SB. Que SB eza boye batonga batu SB boye eza même campagne même démarche obo bozo sa na Jérémie, eza même démarche obo banda sa na kata SB. En tout cas marambo ezo ke mabe sans blague. Kevin na landi vidéo na yo na TikTok. Kevin, il faut pas être hypocrite. Il faut pas que le bakate bandeko to tika songi to aider bangonde bazonga na te. Il ne faut pas yaya. Place au yebi ke courant ma yele ka yo lingo 500 poani. Jérémie ça zongeli Karine ya ma deux eza peut-être cause hypocrisie, cause hypocrite plutôt, cause la hypocrisie, ça hypocrite envers Karine. Même Karine soit venue à Jérémie et basali ça maman la hypocrisie. Parce que en réalité déjà er mutu kanga muninga ndoki. Sere mutu wana za capable de mutu. Et puis oya na ngoti na réseau. Ko kanga ke muninga za ndoki. Bon mon niveau bo détruire. Bon mon niveau bo détruire. Yokanga muninga ndoki. Tout ça pourquoi? Parce que succès naye bino boromo kangela ndoki. Asa le roté boromo kangela ndoki. Finalement vous avez besoin de quoi, cher ami? Ba comédie bolingi nini. Bolingi nini. Pourquoi pour nabino mutako matate mutako évoluer te? So mutana mati alu qui a évolué, faut bokanga mutana ndoki. Il faut boya bo salut réputation à mutu. Il faut boya bo baba n'importe quoi sur combo ya mutu. Pourquoi? Pourquoi boza trop na facilité ya okanga batu bandoki? Vous avez cette facilité là. Pour mon vie succès naïe. Beaucoup m'ont accusé de tout. Kevin pour la hypocrisie. Keto lukato sangi sabangu ba sangi sabatu ndenge nini. Ngana olinga jamais Jérémie azongi encore Karine. Parce que muto aye na réseau ko bimisa yondoki. Ko bimisa yo songi. Bino bobi combien de personnes au ba portera Jérémie wana na cœur, ba lingara Jérémie. Et bozoya ko luka ko sali réputation à mutu. Boyebi combien de esprits a batu o ba rozala battu. Combien? Et puis na mutu na yo Karine faut tango que Jérémie a fouti mutu mbongo pas fingoté. Jamais. Nazano clair na debi na ebiso na lobi chacun ou chacune de nous a droit à reçoit par ya mutu ya lingi. Même à bakouk moko so amoni ka bia za par na yo. Il est libre ou elle est libre. Yoza par na yo. Oba Monika oza par ya Jérémie. Azape libre. Mais il faut pas venir mettre des abakouk na 4 le roi Jérémie mi benga oncle abakouk. Makamutu ya Jérémie, il faut pas l'être abakouk non. Mais si il faut problème moko yé, abakouk a redéfendre Jérémie. En tout cas, tu redéfendre Jérémie. Ndeti bwe penanga na ye penda redéfendre Jérémie. Non, défendre Karine. Karine, tu nous as manqué du respect plusieurs fois. On manque si là-bas respect ma kasi Karine. Bimisa babakouk na bêtise non hein. Na biloba loba no bimisa babakouk hein. Ça la délire no bioyo qui est ya. Bimisa pena comme babakouk ça la délire no kitoko. Si là ma pena délire no ke nango bien. Parce que ce qui est délire, nous, comme babakou qui est, tu vas chier au là. Quand yo mutu moko, asali mu comédien mora bengi e voice. Aiki comédien na lobi kutu, ye mutu yako ebise makambo eza exaucé. Na ebite exaucé qui a la papa munoko. Oza appeler à par ici. Exaucé qui a la Karine à lobi yo mutu kenda ko ebise que Jérémie a ton raye.
exaucé qui a là. Karine a clair, alors bio, moutou que non, que Jérémie a ton raillé, Jérémie a barabaninga ba chance. Na évité exaucé pour accuser mouninga na problème wana. C'est-à-dire que yo a victime, ya Jérémie a yo chance. A yo succès. Boya to solo la rato la vérité. Pour ngani na vani beso na bi ke lolo na vani be nazo accuser Miss Lolo. Na loro moko boy. C'est que ngapi naza victime nango. Na ko kasko peut-être ko le bana miste. Nazo bomba mais na ko le bana mutu. Pour yo zo koza ko ebisa Karine, oza ko confirmer ou ko affirmer que Jérémie atongara Karine, Jérémie aïba rabatu baba chance, Jérémie a fait rabatu bouya ça rabatu. C'est-à-dire que yo mo exaucé qui a là, oza victime yelo ko wana. Mais en tout cas, tout solo la pembe. Son amoni ce qui fait réellement, moi je confirme pas ça. Mais si réellement, oh, Karine a lobby c'est exaucé, non, ça l'a très dessus. Parce que la statue à Jérémie, c'est tout le jour. Avant que ça combien exaucé, tu tiens la statue. Mais ceux qui exaucent, tu te permets, il y a autant à combo à Jérémie, pas batuna nenge ya mabe, qu'on luka ko sali réputation mouninga. En tout cas, mon frère, nous en avons d'accord, en tout cas, on a clair. Nous en avons d'accord, t'es dans le problème, na yoté. Nous en avons d'accord, t'es à ta moukiete. Parce que celui qui est victime, parle. Loba la biso. Pour belle rabiso, mabidi sera belle mabidi. Moutabo keli mabidi malade là Jérémie. Mais RTE Rolanda Aminata. Rien à voir dans Jérémie. Aminata ya à lobby clair. Jérémie batanda qui innocent. Babi loro ya boy. Oh ya baki songi. Et tonga qui et kenda qui et salaki. Yozo confirmé yango. Ce que ça yo pensé bisi Karine j'ai exaucé là je suis clair na Rosala très déçu na comportement na yo. Tu ne peux pas trahir Jérémie jusqu'à ce point. Parce que sur le bien on a Karine bon bah oh que dans le bah on va ça c'est belé. Bah comédie il faut beau changer. Qu'est-ce que moutazan a fixé moutoua na zan a kisi. Ya Dieu existe. Nzamba existe reloro bobo sana. Nzamba za likolo ba kisi nyonso. Donc, et après na mutu na vie na ye, depuis banda théâtre bi kisi te azali. C'est pas tout le monde à kota anda kwa nganga. O bini boko mokanitera so omoni muninga na succès c'est que muninga na akota anda kwa nganga. Muninga na sala kaboyi. Muninga wana boye. Muninga do pour vous de bozabe botara babiloko moko na kata ba mitu o batu mutu soka taille peza wabi comment batu bako raisonner jusqu'à ce point que mutu a bébisi mutu Karine yonde yaka o jusque là o ba ke non ba penza na yote o tangi o futa ki ne batu mbongo pour bâtir le photo à Jérémie batu ba keza Jérémie mais ce qu'on a vraiment moi si tu n'as pas peur de Jérémie Karine. Yakatanga kombo à Jérémie. Adresse-toi à Jérémie. Yango mona raba Gabriel ba le carabino na esprit. Avec quoi attaquer mouto tanga kombo na ye. Yaka vani na télévision tanga penza kombo ya Jérémie. Loba penza que Jérémie oza boy. Il faut pas être hypocrite. En tout cas, aigle penza lalo la mouki penza boy lobi na moni na Karine mado aigle. Na habité dans solution lisouté En tout cas, parce que moi, je supporte pas le bateau pour salir ma réputation dans le réseau. Ne supporte pas en côté. Ne supporte pas le bateau. Bateau bazana pour nous salir réputation chaque jour à tout moment dans le réseau. Ne supporte pas binoté. Wanya misa na biso botika biso to sala. Karine fixe. Ya. Héros yo Karine. Fixe on zwango wapi. Mutela biso yo jiri comme tox. Mobile no jiri comme tox. Fixe nini Karine yo zanango yo leki Jérémie. Oh Jérémie faut craquer makolo na yake no koyibo makolo. Na fixe nini yo zanango Karine. Fixe nini yo zanango.
peut-être on a succès biso to yebite ro yaka no yebite biso succès nini succès ngo eza yo wapi na zo kamo wapi succès ngo ya Karine Amado succès ngo Karine ya yo eza wapi succès ngo et à Nicolas ma patte de tambolé pungwe non il faut arrêter sans blague un moment il faut arrêter Muninga soka zo évoluer be botike na ngambu na ina succès na ye botika koya ko sali réputation na ye botika koya ko sali réputation muninga soki muninga zo évoluer be bo mona penza wa penza ça va bo beteleka maboko bo betele maboko botika koya ko sali réputation na ye c'est tout. Parce que forcément, ça lit ma réputation en haut. Et à qui te côté, en tout cas, je m'arrête ici. Je vous aime tellement. Naroya, ba matière ezali. Deuxième vidéo, naroya la bino ba voice ya Karine Amado boyoka. Merci beaucoup.